Bonjour, bande konanga zanga mamluba. J'espère que vous avez malam sera yinstu bozali. Ngai na lobi Nayoka kia balobi. O chilombo abungi. Nayoki journaliste français lobi. O te abungi te po azaki na Kigali. Ake yepe ko payer respect na babibembe ya bautu. O bakufaki plus nombreux que les Tutsis na 1994. Si Manango journaliste azongi ayekolobote, on demande le pardon. Chilombo n'était pas ici. What the hell? Mouto a précisé Kombo n'est très bien. Pourquoi tangi Kombo va président Moussousto Bazala qui peut en mettre Chilombo? Because he's seen his ass. Amona qui est. Now. Tolali tolamuki. Toyoki. Ba porte parole na yo. Torobenga bango ni nyasi mandaku. Oba tele makana sa nzete. Baye na lokuta. Po baza ba adepte. Il y a leur chef, le premier menteur du pays, badepte nae. Baye koloba. Oh, asalaki majimbu, a se retrouvé ce qui peut wapi na Paris, et puis, ake ko kei na Russia kuna kukutana na Poutine. Yeah, right. Yeah, right. D'abord, na lobi abande konangai. Est-ce que mutu normal? D'abord, on peut pas être congolais être normal, on doit être zaïrois. Est-ce qu'un zaïrois ou une zaïroise peut dans sa tête, à toute bonne conscience, croire que un menteur comme Chilombo peut réellement chercher l'intérêt du Zaïre? Après tout, son père était ennemi du Zaïre. C'est Chilombo qui est venu maintenant aimer le Zaïre. Oh, ils ont bande, ils ont parvenu, ils ont demon rats yo. Baye ko se rattraper. Baye pe bayiba pe badodoa. Bato bazalaka kwa envier wazabanga. Baye pe ba récupérer. Baza bato normal ko tiata na esprit. Mawa na ngai na pasi na nga na mutema. Ezaka que si seulement Chilombo pouvait trouver à moi quelque part dans son cœur. Alobe la peuple vérité. Nègre wana zali lié na bakor na ya signaka. Ça c'est d'abord one. Ok? Two. Son vrai patron Bill Clinton allait être là na Kigali and he was a exigaki son petit nègre là abengi alobi hey boy I need you in Kigali. Boy alobi yes sir. Et il a fait exactement what his master told him to do. Le nègre s'est rendu na Kigali like he was supposed to. Okay? Kokoma komi na Kigali. Paul Kagame, bapare na ye, Museveni, James Bagarebe, Bill Clinton, they scolded that motherfucker. Excusez mon langage. They scolded him. Lokwa mwana mukie. They sure did. Ke hey. Bill Clinton I be hey son. Na yo ke yo zali lisusu ko cooperate nenge toyoka na kite. What's going on? Et le bâtard là, l'espèce là, a bandu, vous voyez. Batounie lisusu. Where do we stand? Le vaurien là lobby, kakandenge toyokanaki, nothing has changed. Bayebisi est good. Espérons que ezalinde ngozo lobawana. Sur ce, réunion est scellée. When the motherfucker abimiona pozo vol na ye aza devant équation. Namboke bandi ko revese where he at? A voyager directement ya Kinshasa ou bien sala nini? Like a true Gemini, or leke like abino pe mayele. Alebi, you know what? Na kena na Europe na ko maske this whole thing. Okay? So zana posa ke kutana na Putin.
eke outi kokabwana na Bill Clinton na Kigali. What the hell okokende na Belgium for? Huh? Na bandeko nanga, let's think. Po ba porte-parole ne wana baliaka mbwa na ye wana. Balobi na biso azui vol akiti na Belgique à partir de là kimi. Belgique na États-Unis. Baza ba ennemi? Since when? Since when? So, soki yo kokima Kigali, okay na Belgique, and from there, okay na Moscow. That don't make any sense. Tolanda, soit okobimela partir à Kigali, no one. First of all, you wouldn't have gone to begin with. Parce que ceux qui réellement intentionnent de ne plus honorer l'accord wana bo signa. Ceux qui a solo maintenant tu t'es rebellé contre bango. What the hell is it que non ba invitation wana? Te yo menacé mboka wana. Tu accuses ces pays-là de tuer ton peuple, aux menacer guerre. Why yoko kende? Soko tinda même ministre na yo akende kuna represente yo. Why yo moko mutunde ko kende? Ha? Mais na prestation na yo ya buzoba o esalamaki en janvier. Museveni a envoyé un représentant. Lui-même n'est pas venu. So, yo zali na point que les relations diplomatiques na Rwanda, supposedly, elles ne sont pas bonnes. Mais yo mutu, okay na Rwanda, to do what? To do what? Et ce qui intention est le bois qui sama solo wana, maintenant l'ingyo travaille na Putin, why would you do that? Parce que même Poutine a un peu confiance. What the hell, bokanse ki Poutine aboya ki ko serre le boko a Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso est un traître. Aza muta ba jaba mindelo ba français na ba américain. Ba koka ko pese loko mabe, tango ko pesa Poutine mbote yanke a ko absorber ce qui peut bobenga ngoni in Cairo, le mwamba obolesa kabatu. Poutine aza mayele. Ayebaki na pesa kokobaro mbote te aza corrompu. So why yo wuti na Kigali? Let's think about this bandeko nanga. États-Unis o baza na tension na Poutine. Les États-Unis ya régime banani. Ya ba demon rights, n'est-ce pas? Well, Pepe, what's his name? Joe Biden aza demon right. Tolanda. Eze kiri na bango yeba Obama ba Bill Clinton. But ba dirige masolo. Baza na guerre na Poutine. Why the hell Chilombo? Et demon rights. Bato bango batia na pouvoir. Akena na Kigali. Et puis de là, aya okende na Russia. Poutine ako yamba mutuana te. Mutuana koza la zoele biloko amabe. E bongo soki eloko babengela kie. Ezalaki ke tosa la film. Tolingo kende na Moscow. Comme si tu ne veux plus de nous. Parce que voici. Ça peut aussi être les choses comme ça. Poutine, à cause de la confiance. Non, Poutine a zana mayele, ba demon rights o bazanga mayele. Celle demon rights o bazali ruize zaka Paul Kagame na ba Bill Clinton. Les demon rights na Congo bazaka nan mayele te. Yake ndoko yamba demon rights ya buri koka ngulu boye. Nan bo mona te mutu na veste na ezana karo, na bambota nga opeso ezana ba karo. Dans magambo tout na sapato ezana karo. Okebite na kati ya sapato transmitter ezawa na po yoka ba kozeri na bino. You don't trust the motherfucker like that now. No. Vous imaginez président de la République bombolongolisa na sapato. Parce que look, kenge fait l'homme, kenge fait l'homme. Sapato la ti cheche ya, esala makana ba usine ya, toyebi ba ja batwana ba ko tiap, bolanda filme wana ya. The enemy of the state? Hello. Tangu gouvernement zoko check Will Smith, bando check na nini, bataki transmitter, checker wap in his shoe. Tolanda, bato ba capable ya ko tie loko moko like a GPS thing. Na sapato no, na ceinture na yo, na montre na yo. They can do all of that. Et puis ba teke lu ango pe bien. Osombi pe. Partout zalaka, they know exactly where you are. Okay, bite bazoko yoka na masolo zo solo la. So Clint, so bomoni, Chilombo mo bimana telemi, yo moni kaka president.
Et bon, ceux qui bawuti ko tchatye ba biloko ezanga tina, po ke nango kuna na maska. Putina wa yambe ngulungulu te, hell to the na. Chilo mbazam toko yamba ngulungulu te. That motherfucker is a danger. Danger po na bato ba oluka ba libere Congo. Parce que y a za sell out. Asa teka moli mone epai na diable. Asa signa contrat avec the devil. Même bino peuple congolais se bozaka normal. Boko sala chilo mbona confiance te. Ateka conscience na kibomoto na ye epai na diable. Ndenga zalaka wana. Mobutu ya lobaka, si je dois faire une pacte avec le Satan pour que la paix règne na Zaïre, je le ferai. Et ça conditionnel. Et puis pour quel objectif? Pour la paix. Mais tu l'as tango asignaki ba corps ne diabolique. Et ça qui pour quel objectif? Last time I checked, botangela ngai Gemini oya fonctionnaka pour na réellement intérêt à bateau. Les commerçants des Zodiac azosala deal na ye pour enrichir compte bancaire na ye halao. Pour ne bino bozalaka boningi kosakana na nature ya Nzambe. Ok? Ce n'est pas pour rien Gemini aza commerçant ya Zodiac. Un commerçant aza na milimo ba capitaliste. Azotala na intérêt na ye. Tout ezali échange pour lui. It's business. What the hell bokansaka na pour intérêt na bino? No, he's not. Aza na pourcentage ne bapesaka ye. Tolanda bande konanga. So, c'est ça ce qui est arrivé. Tolanda, sondenga zawana ayebi qu'il doit honorer makamba yokana ki bapesi ye warning ya suka. Bayebi siye qu'ils n'aimeront pas voir l'histoire de Laurent se répéter encore. Et ça, langage diplomatique, manière à menacer sa personne. Atazalaka mayele te, il a bien compris. Ngai siko na ye lisusu ko rappeler Chilombo. Chilombo, na koloba ce que je t'avais déjà dit une autre fois, kolanda ba lubo ba flataka yote. Tu es en train de piétiner vraiment sur l'eau très très dangereuse. Tolanda, tu dois choisir. Il n'est pas encore tard. C'est vrai, ton dos est contre le mur. Tu choisis quand il y a peuple et risquer ta vie ou opona quand il y a batouana et être détesté par ton peuple. Toi, analyser toutes les deux options que tu as. Soko poni quand batouana comme tu sembles toujours être. What's gonna happen is that batouana d'abord, chilombo soka slogan lobaka. There is no honor among thieves. Miyibi bazalaka na honneur na kati na bango te. Soki makambo indi, chaque moyibi abendanaka pour sauver sa peau. Il n'y a pas un moyibi qui sacrifie sa vie, toba bouila ye, po bosala ki ne complot ensemble. It don't work like that. Se même ba bouili bino abalu ke li okut. Tolanda. So kotali through history. Saddam Hussein était mis aux États-Unis. Batekele mindu kiasala nango guerre na Iran. Le même États-Unis tamba balukela ki Saddam Hussein pona intérêt na bango na makamba Kuwait kuna, right? Bango pe mutkutu bakana ko pendre ye. Il fut une période États-Unis et Benga Zaïre amis des États-Unis. Bayamba Mobutu avec tout honneur. Le même États-Unis à travers le Bill Clinton bapesa Congo wana mu Congo. Mais Congo na Zaïre, on ne parle pas toujours du même pays. C'est le peuple qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est le nom, n'est-ce pas? Ce qui kaka kombo nde changeaki et que tozalaki ba camarade na bino hier. Pourquoi aujourd'hui c'est Rwanda maintenant qui est votre ami? Biso tokomi une nation ennemie, on peut dire. Parce que there is no honor among thieves. États-Unis n'a pas hésité à changer Kazaka nango. Hier, le Zaïre est un pays honoré. Bayambi, chef d'État n'a pas honneur nyonso. Tout le monde connaissait Zaïre Nandenya Malamu. Guess what? C'est le même peuple là, c'est le même pays.
là où quand on parle de Congo, c'est toujours lié avec négativité. Congolais ata kufi, même États-Unis, azwaka kuta ata 2 secondes na kolobelela ngo na CNN te, they got time for all that. Tozasu ba camarade na bango te. Ce n'est pas parce que bisonde to boyaki ki camaraderie, ça s'appelle relation des intérêts. Ba changer la biso face. États-Unis a soutenu Muammar Kadhafi, le même États-Unis ba assassiné. États-Unis, Muteyaka na Laurent Kabila, béni par Bill Clinton. Bill Clinton l'a dit à Arkansas, à la Benin, que quand j'étais un jeune, Mobutu was the president, Nakomi, governor, Mobutu as a president, it's time for him to, time for Mobutu to go. Nde bloko Clinton alobaka na mnoko na ye, lokola po Obama pe, ayaka kosala hypocrisie ko baka États-Unis resté 32 ans, regardez Mobutu détruire son pays. Siko wapi mawana Barack Obama, après qu'il a dit ça pendant campagne naye à 2008. When he became the president, what happened? What happened? Tozonga na Bill Clinton. Alobi, alingi ba dictateur te, parce que depuis qu'il était jeune, Mobutu était président, it was time for Mobutu Sese Seko to go. Tolanda. So na vision na ya azwaki. Right? Na kiyuma na biso pe olio to comprendre que muto azo ko menacer kwa ko destabiliser mboka na biso kaka po benga na Mobutu au pouvoir. And that's exactly what he did. Ayena Paul Kagame ne ba wuta kine na Oklahoma awa, ba bongisi yanke na bango, ba ke ko impose ye, po na vision na bango ko kisama, ba assassine Habyarimana, and they got rid of Mobutu. Bill Clinton mtasali biloko wana. And then, baeli biso Laurent. Quand Laurent a komaki kosala un peu neti yo zo meka kosala, guess what happened? Kaka Bill Clinton wana pesi, mwana na ye, Paul Kagame le feu vert. Take care of the problem. And guess what? He took care of the problem. Tolanti, hein? So, je suis en train de dire Tshisekedi Tshilombo que je oyo sala oza ni na côté à peuple et puis na batouano ozo l'exosa tantôt. C'est le loko ezo sala que Tshilombo lalo lamu kyo moni moi jusqu'à présent. Le monde va comme un peu plus évoluer et puis ozana nous na support ya peuple et puis peuple congolais baza vigilant. Quelque part Paul Kagame balingite soulèvement populaire parce que ko déstabiliser pe bamboka na bango. Parce que ceux qui ba battre nde basaki Laurent yambala oyo e ko pesa catastrophe. That's the only reason. Mais Tshilombo, bato ba yebi eloko wana. Et ne pense pas que tu auras toujours le support de ce peuple congolais. Tout ce qu'ils ont à faire, ezali ko faire peuple ba yina yo. Toi, tu devais en connaître quelque chose de plus. N'est-ce pas que ton père était la face qu'on a utilisée pour faire que le peuple zaïrois bayi na Mobutu? Vous êtes expert. Nakoko c'est la mutu makambu. Po bayi na ye. Waneza makambu na bino, n'est-ce pas min? Cache. Je me souviens une fois ton père a parlé de laboratoire, yaba mensonge, yaba Kabila. And then it dawned to me, of course, il faut y bandenge laboratoire, ya mensonge sala maka parce qu'après tout, Kabila as a demon rat, ye mokope demon rat, ye bandenge ba kosela Mobutu makambo, of course, ça prend un demon rat pour yeba ba tactique na bango ba utiliser ke bazaka na laboratoire, ya ba mensonge na bango. To landa Tshilombo. So ton père azali un scientiste mbiaka na laboratoire wana ba mensonge ba demon rats. They're very good at that. I mean, botala nan ba argument ba présentaki pourquoi se débarrasser de Mobutu. Ezata na nzela te. Mais lokola batango pe lolemo na bango za kondire za kape na esprit satanique, bazo buka lokuta na énergie à séduction derrière. Ils ont séduit le peuple zaïrois en utilisant ton père. Tolanda Tshilombo. Mindele oyo ata bazalaka na kindoki na bango
bazali pe ko reconnaître que karma existaka. Même bango bazalaka pe na er moko batikaka karma esala mosala nango, le jugement de Dieu. Tolanda chilombo. Famille na yo ekoze tort na mboka wana. Yango moni yo tant Clinton babengi yo, tu n'as pas un mot à dire devant les Clinton. Yango moni même tant yo kritikaka, tu ne peux jamais causer ko critiquer les États-Unis. Pour ceux qui balobi ba bimisa bosoto kindoki o tata na yo asala yo kutu mwana nde n'en parlons pas. Ceux qui balobi ba bimisa ba accord na ba entente oyo bango ba human rights ba yo kana avec ton père. Mais na banza peuple congolais ba ko lapider bino nda ko lapider. Tolanda yo koko critiquer bango te, okoloba mingi te, yo koloba loko nini? Bakanga yo na famille na mabe mingi. Oza loko koloba na monsieur na bango te. Oza en fait un président en otage même on peut dire. Mais ngana koloba no boy. Mobali, moko il arrive à un point, il prend les décisions en tant qu'un homme, à tie mutubakata. Mais objectif ezali ko minimiser le plus grave des négatifs to moni ko koma. Veut dire yoka peuple na mwa mukie. Kolukate ke soulèvement populaire esala manandenge moko a désordre et ya kopesa accès na bato na bakotela biso na mboka na ndenge ya mabe pe babalkanize mboka na qui est déjà fragile ndenge zawana. C'est la raison mboka wana ezozala nanu kaka mboka uni parce que peuple a l'ingité. Mais tous les atouts sont déjà sur le terrain, toi tu en connais Chilombo. Pomboka na fait ezala ke kenda nango déjà. Mais tozotala to projeter ce dans 20 ans devant nous. Ce qui to tiki makambo boy. Tolinga te. On verra le drapeau rwandais na sol congolais. Ça, c'est la vérité. Ce que tu tiki makambo kende nenge zoko kende. So nous n'avons pas le choix. On doit récupérer notre pays par la force. Malheureusement, merci à toi et à ton père de nous avoir amenés, mis dans une situation là où il faut makila et tanga poto récupérer mboka na biso. Après tout, ceux qui voyaient là qui biso notre style, yako libérer mboka, même moi je serais surprise. Ça, c'est vraiment la signature de Demon Rats. Bon, benga ba Demon Rats ponanin. Parce que votre style est à la démonique. Demons, bazana besoin ba makila, batuna ba énergie, batu pour ba continuer à fonctionner. Et si la solution d'un Demon Rat exclut le sang, I'll be very surprised. Very surprised. Very, very surprised. Tolanda, se fosse la ka nature na yo. Tokani. So, nangina loba, oyebi Henry Kissinger aloba kinini. Être ennemi des États-Unis est ali dangerous. Être ami des États-Unis est ali fatal. Tokani. Awa yo zali ami ennemi. Right? But they know, bazo regretter même de t'avoir placé là. Of course. Nauti koloba Chilombo. Ozobi kakaka. Parce que le peuple aveuglé là, bazano na simana yo. Mais bat oyo, bayebi comment ko balusa peuple là contre yo. Tu ne penses pas qu'on peut consulter même Marc Kabundi là et on te force à ko libérer et puis on fait de lui ce qu'ils ont fait avec Laurent? Aïe pas avec toute la force va supporter à balusi pe match. Mais Kasaï occidental et Sikayauta, on peut utiliser même les tendances là, il y a séparation entre les deux Kasaï pour allumer le feu. Et dès que tu perds le support de Kasaï, Nabaka atangé déjà bazakana méchant, ya bakasaïen. On peut exploiter aussi cette colère là. Tolandi hein? Et les Équatoriens na Congo bana kanda balu bana Swahili. Donc il y a beaucoup de points qu'on peut exploiter Chilombo, sotisse yo na jemoukier et on te remplace même avec Marc Kabundi là. Mais oui, just like that.
oza invisible te, oza soki mpe ndenge nini te. Eloko asike salami awa eza te, po nyonso se salama. Option eza ebele sur la table. Bako longola yo. D'ailleurs, tu commences même à embêter. Oza mutu sans position. Une chose est vraie quand même. Ta vraie position quand même, tu l'envoies que tu n'aimes pas le peuple congolais. Ça, cette position-là était très claire. Olingaka peuple wanate. Comme était le cas avec ton père. Boza banguna ya peuple wana. Posoki, l'intérêt ya peuple congolais zalaki at the foremost na makanisi na yo. Olingaki ondimomi kotisa na comédie auto créer les biso. Parce qu'en fait, nous sommes en train de revivre scénario où le kanaki na Laurent, na ba Clinton, na ba Paul Kagame. That's exactly where we are. Bien que peuple baza aveuglé, bazo comprendre le makambote. Nous sommes encore devant la même situation. Là où Bill Clinton, il est très involvé dans la région de Grand Lac. Il est là na Kigali, non? Alors, na ba Paul Kagame, ils ont ressemblé même musique. Oui, c'est la même qui na 1997. C'est ça musique yangoti. D'ailleurs, quand tu réunion musique bandaki depuis 1993 même, 92. Musique c'est bandaki. Batonga musique bazaka kawana, bango bazana Kigali. C'est le logo changé ça elonginde à président du Zaïre. Le logo qui changé. Kabila pazawana, of course Kabila bakozong se sikote parce que talaka is just not gonna work. Mais Kabund est un Zaïrois. They can use him. Ata Jean-Pierre Bemba wana, ce qui ba solo li nega ka bien. Of course. Tolanda, mais avec lui, baebi ke baozo peka ka risque. Ah, baluki la bango, ça c'est garanti à ko baluki la bango. Avec Jean-Pierre Bemba ko baluki la bango. Mohamed Fayulu, aza risque parce que akosala bango ba vengeance, akondima kutute. Ba ko ya Mohamed Fayulu carrément ko boya, ba korna bango. Bango bazana besoin bato baza bizengi, bandima. Et puis ce kotango kwa kozwa mayelo lingio changer nde bako kosala makambo asalaki Laurent. Jean-Pierre Bembe akondima soki batandeli mbongo po mbongo eza faiblesse na ye. Ma en réalité akolingala kisa bango kaza yanki aza kinwa nde sika makambo kobeba. Asa sala bango film tour alboso bako riske na ete. Man Fayulu ko simba ka ata avec lui akoboya ne kaka. Marc Kabunde ko simba parce qu'il a de la haine envers yo. C'est ça le problème avec vous les Kassaïens. Vous comprenez que Chilombo? Kassaïen est capable de risquer l'intérêt national à cause de la haine qu'il a avec un seul individu. Comme a fait ton père. Ton père, on lui a utilisé parce qu'il avait assez de la haine dans son cœur envers Mobutu. La haine a aveuglé les yeux de ton père. Il ne s'est pas arrêté à l'intérieur du Zaïre. Il est asphyxié. Na haine na tribal, haine na personnel contre Mobutu. Au moins, ceux qui n'attendent tous les joueurs de la politique pour le moment, Joseph Kabila n'a pas une haine envers eux. Il est déçu. Mais il penzate. Marc Kabund, il a de la haine envers eux. Il écoute ceux qui m'appellent yé. Ako kalingonde ako kalinga. Yé, on peut l'utiliser parce qu'akolinga a make a point. Akolinga nanu a humilié penan garde républicaine na yo parce que they had humiliated him. Marc Kabund a des arguments personnels de compte à rendre avec toi personnel. Yesu ki ba pesia munduki nata 20 personnes boyena minduki akoya wana tili bosanda ku ne pone ko zala guerre moko personnel. Ako neutraliser ba soda na yo et puis akolinga ke batike la yo ye. Nde niveau en Kabunda zana envers yo. So pona kozwa yo mwente ke yaza a good candidate ya ko utiliser. Kokanisa telo kola Joseph abota bana pesi mwana kombo Laurent ke Kabunda kobota ka mwana pesa kombo Félix Tshisekedi comme mémoire. D'ailleurs abota kana yete. Donc soka silani na yo
azane na ba memoire kwa kopesa wa te wa boti mwana kende kopesa ba kombo Tshisekedi. That's just not gonna happen. Tu seras pour lui comme étaient aussi certains ennemis de Mobutu. Abota bana na yeta kende kopesa ba kombo bato ya kende ko boma. Sel mutu aboti mwana zo kende kopesa kombo mutu ya bomeza laka Joseph Kabila. I can guarantee you Mark Kabundi atanza mbasale miracle abota mukongwane komi bien, he is not. D'ailleurs, non seulement que sila nana yo, hein, à quoi abolir moni paroisse na binwana, il va effacer tout ce qui est trace à Tshisekedi na mboka wana, y compris ta mère. Kabunda zan esprit wana, il a ce cœur-là, il peut le faire. Donc Chilombo, pona nzela, toyebi ke Poutine ayambaki yote ozali kala moto pour lui pour le moment. He's not risking that. Zana ba enemi na ye yoke kutana na ba enemi na ya yamba ngulu poke ndoko kabela ye karo na bino bolitambola kanango wana. Yo mwenye azazoba, he's not gonna do that. Yo mwenye azalora mama sifa kende ko lese karo. Taranga yo. O bibino ba demon rats bo sa solo ba demon rats. Bo amaele mingi te. Bozana na réputation ko tambolaka na bakaro na bino na bamanzaka na bino na baveste na bino na basapatu na bino na basoki pe wapi botambolaka nango réputation na bino nanu yango wana nano et puis makambo karo yo eya tango bino ba demon rights posi pouvoir na mboka wana n'epoka Zaire te baki makambo karo te karo zo tambola na mimlimo ya bino ba demon rights oyo boza ba expert monde yebi bino ke bolingi karo mingi et puis boza créatif na milimu na bina kotela kaba tala bozo pakola ka basi tolo batia karo na tolo po ba empoisonner na ngo mobali ya Zairwa na kindumba na ye boza très dangereux siko nani ngo na mutune normal yo uti bisika laboratoire kutu donc fure moulin ya karo na Kigali kuna o uti kutunde kuna na bandoki wana nani Putin olingate ale ya yamba yo popese lango siko ide ozeki na opese lango na mbote to na yambi to na munyereno ano lataka ubi olinga kyo tika ngonde na makolono tango tambola uzoko tika bakaro c'était quoi ta pensée ubi transmiro wane zana basapatu na yo po bayoka biloko yo na ye bozo solola boete otune ba question piège boete eba tunsina mukili openzana ya comprendre bino bosalama na matière nini te Chilombo zali kala moto Republican ata moko tako salo confiance right now oza bad news et puis un homme désespéré est un homme dangereux ton dos est contre le mur ozomona le danger na batu na yo kendaki ko s'affilier avec de l'autre côté peuple no bazok pe kotia oppression. Ça te met dans une très très mauvaise position. Mutata moko te normal Chilombo ko linga ko yamba yo ko solola na yo surtout so kaza a Republican healthy than now. Oza dans yo moni ba frère na biso a région pays ba Sahel yo moni bango ba tendre main envers yo cause oza danger right now yo za likala don't nobody want to mess with you yo za lokola puff daddy pour le moment hello José Kongolo ba kiteli Puff Daddy. Il paraît Puff Daddy a bengi Jay-Z. Jay-Z a répondu à téléphone. Shoot. You know? Quand ça chauffe avec toi, nana ngwa linga répondre na ba téléphone. Pobo solo là. Allez, bango pe babenda bango na makamna yo healthy na. Wana téléphone ko makaswa tetin soit hors de permettre. Si la nana batu na yo, quand tu seras calme on verra. Soko kozalobiki tokobongisaka kaka. But ain't nobody answering your phone call. Yango moni bandeko na biso même ya ba region de Sahel Chilombo. Then I'm reaching out to you. Poyo zali bad news. Ozalo kola Pepe Sassou Nguesso. Bozali batumoko ba corrompu ba danger. Boza ba espion. Boza na même bizarre lokola président ya Ghana. Président ya Ghana Sekele Bimaki kazoko te kaka ba chef d'état moussa-africain. Kazo sala ba espionnage. Mais role na ope Chilombo yango wana na Pepe ya Braza bozali batia bino wana pona boteka ba président mususo bazolinga babima or
hors ligne. Excuse me, ndamusala na bino. Yango moni nobody mutu normal aza contre batoyo ako simba makambu note parce que oza dangereux, oza bad news. Otambola na ba transmitters na yo po bato bakende koyoka makambu bozo solola. Osimbi biloko no mabe na maboko po bato bapeso bambote ale basuka ndenge bato babanda suka kuna na oyua. Serio bandaki kokunda bibembe chaque semaine. Bibembe wana sibayaki bazoko pesa kayo mbote na maboko. Bango kuna bakanisha le président est très sympa. Chilombo est très sympa. Aza sympa, alright? Bakene ki sympa na bango tikuna na necropole. Bake olamukela kuna na baki sympa wana. Kasi bamoni sympa ola kiseki bangoti. Sympathy ya necropole. Aza sympa. Ayambi biso aza très simple. Of course he's very simple. Po ayebi exactement ke mikolono na sa mokili komi ko konte. Tango ke lamukela kuna na necropole ko yeba qu'est-ce que c'est le simple. Them motherfuckers ba pesi chilombo mbote. Ba pesi chilombo mbote. Ba yambani abenkisi bango balia. Next thing you know, tomoni kaka korbiare zoko bimisaka batu na basashe. What the hell? Oh, covidiz wa modeli nini oyo? Batu na docteur ya covidiz, me yo za docteur ya covidiz, bazio na présidence. Chilombo kai ya tunyo nani mutaibishi bino bomona ki certificat de décès commis covidiz. Kaka batu baki siko soki docteur ya covidiz alobi ke ya signé certificat moko ta décès commis covidiz. Siko batu na bakufi na nini? Poza covidiz te. Siko bakufi na nini? Et puis covidiz ango kaka na batu na yo na bandaku na bango batu mususu babeli ango te. Bapayo bakendaka na oyua bazu ba covidiz ango te. Kaka ba employé na yo o batu bazalaki nzinga na yo nde covidiz kangaki. Ozalaki ko éliminer batu to ezalaki covidiz. So mona covidiz c'est la discrimination. Alors ezalaki élimination sélection, c'est la sélection bato ko éliminer ou bien covidiz. Covidiz bato bomi bato anate. Docteur a covidiz a reconnaître liwa bato anate. Toko luka ba mama basali saka ba poison ba kende ko sala autopsie. Ba mama na ba ko reconnaître biloko bato ana. Docteur ana ebilo kote. Po ba kufe pina yo covidiz te. Chilombo za dangereux. Obomi sisi tata mwasi na yo. Yo oza likala moto. You bad. Oza bad. Ndengoza wana. You bad. Na bino baluba misuso ba gourmand na ba flatter oyo. Teke président keko yamba bisa. Teke bokendo kolamukela kuna na esika ya entre l'espace de la terre et le ciel. Bokenda ka kuna malamu. Awa ba coincé ya zoko luka comment ko sauver ko prolonger lisusu mwa mukolo na sa mukili. Boye miteka ko kotsa susu idée que bon na ko sala ta ba sacrifice te. Écoutez, l'homme est là pour ses intérêts à lui et bon ba sacrifice el boso sala ki akaki mawate po sala mususu ko kamawa. Ba kota tata na nyonso asilisi. Oh papa leki mupe balie. Musengo yake le gouvernement médiocre balie. Oh tata mwasi chika tangi saka ba mathématique na université balie. Oh cousin balie. Oh ba député moko ba keso ki papi biseke ko dinda so ki papi wana ndalia ki moi quantité ne a bien bon mona dosa ki moi mukie. Po wana quand même allier moi bien à doser. Bokendaka nde bokendaka wana. Bokendaka ndenge bokendaka. Bokeba bokendo kolamukela na place entre le cieux et la terre. Et puis bino ba remarquer style a Chilombo na UDPS nete tala ndenge babomi garde corps na bango. Po bakosa wana baningi bakosa sikona bon je n'aime pas Kabila na mta Kabila te mais total makamsusu. Isn't it so convenient que Kabila bako ele pesa Kabila to batu baningi peut-être basa la coup d'état na président. What the hell? Wana ni nangabi msabso ke yo Laurent siko garde corps alingia boma Laurent. Bullshit. Bongo Laurent garde corps aboma qui? Alors, n'y a aucun garde corps aboma président mboka wana. None. OK? Botu na Laurent nani aboma qui mais alaki garde corps na yete. No. Oh le kapende ce qui peut kapende Alexis 20 ans na boloko na kibuzo bona ye mokoti.
en tout cas kozalaka human rights ozaka kolokama kaka biologique donc olokama kaka biologiquement aussi mona donc oza na besoin baleso kindoki te le fait kaka obotami kaka human rights oza kaka olokama kaka. How the hell Joseph auti kuna na frontière azoya pe na baangolais kape na se alobi na basoda moto abouge te akangi na OZRT ebika fandi na ye wana ko Joseph aye na soki pe chef coutumier moko bakende kofuta mbongo abutini na Katanga baye wana batelemisi kapende na kiti yo kofanda na kiti wana tanke ki omwa kaka donc yuma alingi asala bajeu ya mikolo maza mokolo te. En tout cas kozala human rights donc moto azalaki ne na capitale te yo moto azalaki na capitale osimbi masolo motiki moto auta pian zio avio akiti Angola baye na ye batelemisi yo pe na kiti wana afandi muketa balukeli yo ye yuma na yo ti ye yuma na yo atika yo of course abwili yo kuto biki aboma yo te of course akokanga yo le raisonnement ba human rights ba wuti dimension mosusu ba human rights bazana dimension moko maka bayando kona ngana na bisaka bino makamba ba human rights ezalaka na logique te leur manière de réfléchir ezaka nde bozomo na chilombo wana nana en tout cas na yebite nana na mone sika human rights azo raisonner normal te. They're crazy. Mituna bango salaka te. Tala dédique à peine 20 ans de gratuité d'emprisonnement. Tala Laurent kutu soki totali bien Laurent azalaki révolutionnaire moi mukie mentalité abiso ba Republicans bien que ayaki ono ya ba human rights wana kombo na ndenge ko bomisisa yeti so ifala tikala na taka na kote na biso ba Republicans mazalaki ata mwa normal mukie parce que fena nu ya Zaïre ezaki kosala parce que Laurent a comme président aux années Zaïre il a bénéficié de ça quand même à partir ya Lubumbashi tanga beti bashiti na ye a s'autoproclamer James Bagarere soki pe Bagarere na kati ya Kinshasa Laurent timbeli ke ha soki na lalisi misu Laurent mibengyo président élu asali ba discours na ye azalaki akomana na Kinshasa te pona nini mayele nanu ya Zaïre ezalaki na kati na ye tala tango changer kaka kombo au Congo azusi ko énergie ba human rights lati mboka nandenge bagenda ko laisser karo nandenge bagenda ko panze bongo nyonso na mesa ebike negro na kufa ebiku tute wahirem baninga ba mona katelo ko ni ebomi yo comme so kenda tana miso nzambe yango accusation ngo ba esprit fundaka mais ba funda quel na bien yo se mono ke pas juge batuni yo zo funda ni no babomaki nga babomaki yo na ndenge nini oyebite donc babomaki yo te il faut que le babomaki yo na ndenge nini po batala ke oui aux accusations tu as un cas ou tu n'as pas de cas c'est comme trop la Laurent dans monde dans l'esprit yé Laurent makilane ko funda loko nini po ndenga zawana ayebi kuto loko beta yete ayebi ni karo ni lisasi parce que le temps lisasi c'est ka formalité licence eza li formalité donc nègre wana ayeba kutu te kasi akufaki ya akufa penza lokwa ndoto ayebi kutu te donc il faut ezala tanga monaki alamuki atali atomona ba mashigi na ye na bakapende na apesa ordre ba oyokete apesa ordre ba oyokete moni kaka moni moi 13 jours muto azala kazo ko sinyo ko remiona nuka ko turi ya bato azotala boye bazoyokete asonga boye bazokete atuni pe batu ya moni menden bazoka te ba se babi ko je dead ba yokote ko je dead parce que ça mort yango ba baby say ozana bango susute oza ebembe alobi what basi babi yo dead amekyo beta mur boye balobi nano ozwi nano développer pensa spiritualité note donc oza nanu donc tiki nzoto menano comité donc tika kaka accepte kaka ton sort ona ke kofunda na CPI nini yoko funda. Et puis bokanisi Laurent a komi ko se lamenter
na komi andenge nini bayebi se ndenge okomeli toyebi te me toyebi que tu es de ce côté ici toyebi ndete okomaki yo ndoko yebisa biso ni makambo okomelaki yo te nègre wana yeba te what happened to him. C'est ça les inconvénients ya kokufa baliwa bakaro. Ozolala bapongi ozeba kutu te okanisaki olali okolamuka ozokomi kobeta bamure mutata moko ayokaka yo te. Ozomonaka bato balelaka. Et c'est là où tu apprendras que je t'aide. Yango baolela. Fozaka 10 minutes kaka. 10 minutes kaka. Baliwa moko dongo ozomona kaka. Liwa moko ya mabe. Liwa ya mabe. Comment président agoko. Et puis président ba 10 minutes balingi okufa baliwa mabe mingi. Je ne sais pas c'est quoi avec kopanzaka baleskrane na bango. Eh. Oh, peu mususu tozalaka ne en États-Unis bakenda panza po ya écraneti. On dirait ça marque déposée na bango que bango leur manière ya kotika mokili bakrane. Bakrane. Yango bomoni bazonga ka susu te soki bakei. Parce que muto azokenda za na choc. Tango azotala neto wana azotala oya ye mwasi. Oh, mais ma femme, je t'aime. Moi si azo répondre le côté. Oh, moi si nanga azo kokima bondenge nini. Parce que oza you dead. Au moins mutuno ndenge zo diembela tena ba cerveau libanda oza sous vivante. Laurent tikala kuna na président na maison présidentielle. Azoko beta ba makofi ne moko dans le vide. Au moins ba shita beta kuna na Katanga, a beta ngo kuna na maison présidentielle azoko beta ba makofi. Balizo la kisaitala yo wana bazoko kende na yo. Azoko beta ka ba makofi. Ozala kalisusu na bato awate. C'est ça les inconvénients à cause de la demon rats. Eza baliwa moko, eza baliwa ya brisque, baliwa ba surprise, baliwa moko mutozo oumela pour comprendre ce qui lui est arrivé. Moyen pas porter plainte dans le monde des esprits ezate. Mutuloko la Laurent kofunda nani akoloba nini amonaki nani mutute. Mobutu akokoloba ke a cancer. Tolanda mais Laurent kofunda nani po akotatone akokomo on dirait c'était Sifa omonaki ye ote on dirait c'était Joseph omonaki ye ote on dirait c'est ya komi mutaba on dirait na ba on dirait yango mweba katolika mbune kuna na monde des esprits ezate pour plaidoyer na ye eza trop compliqué il n'a pas de cas alors que la politicien akenda funda baninga comme preuve amemi catalogue à Jeune Afrique Laurent Pazandenge wana comme preuve, il n'y a pas même un catalogue à Jeune Afrique comme il a été tué par son garde-corps. Garde-corps, il n'y a pas tout. Paul Michiki, il n'y a pas aussi la mante qui est en Bomaki. Ce que yo Laurent a été tué par Bomaki au Jeune Afrique. Le case dismissed. L'on a une accusation de Zangatine. Ndebo basalaye. Ndebo basalaye. Il y a un moment où on a 18 ans, abimela kamwana wana te, po azana habilité ko bimela yete. Pour le monde des esprits, ba dismiss case na zakana kate. Amema comme preuve, makambo bakomaki na Jeune Afrique. Po azana preuve mosusute. Chilombwe, na yebi kozali demon rat. Na zolo makambo nyonso, yebela. Po na ngai kuto Chilombo tala. Soko tikalika na ngambo zana batuno wana Chilombo. Ozano deja kaka... Fallait que Natal l'astrologie pour avant à l'émission. Comme ça, Natal comment les étoiles s'étaient positionnées. Ah, tu vois, Chilombo. Je peux pressentir que bateau va préparer le kamalamute pour toi. That, je peux pressentir, hein. Na boy nanga ko pesa ba prophétie lokola ya waze. Comment s'appelait le pasteur la pesa ka 2 ans au salisu ko yo 6 ans na kibokonzi. C'est qui le pasteur oyo? En tout cas, pas pasteur ba 10 minutes oyo. Bandagona ngai. Bosi boka pasteur a 10 minutes ate abino livre Daniel. Kuna bayebi kaka verset ya toute autorité vient de Dieu pour ba justifier hein appointment ya ba aventurier ba président na bango à part wana. Balingo tanga ba livre prophétique à Bible te. Po Daniel azokoma makambo kuna ba bête de la terre, ba lion na yena ba leopards na yena ba tu ba salama kasupe na ba clé. Ça c'est trop de décortication. Ba dimen ba pasteur ba dimen d'abord ba mailete, les deux bazaka spiritualité, les trois ko révéler bango, boko ko comprendre que boza na saison nini. So they can preach all that.
bazana soki batali livre ya Ezekiel balingaka yango mpe kaka te. Livre ya Malachi parce que wana peza livre prophétique bayebi kaka chapitre 3 l'homme trompera-t-il Dieu po babenda bino mabonza. They don't like Zachariah e balingaka kutu nde apocalypse te. Na wana eza trop compliqué pour eux. Et puis ko revesele pe kaka bango balinga ba livre nini bango balingi ba Corinthiens ba Thessaloniciens na ba John chapitre 3 oh Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils aîné sur la terre afin que quiconque ce qui peut bloquer balobaka wana nde bayebi. Même les 2 premiers chapitres il y a le livre Genesis, these motherfuckers bayebi yango kutute vous bolimbisa français nanga bayebi yango kutute hein bango bakanga kako et le serpent a trompé Adam et Eve tolanda what else et puis bakanga mela bino kana livre Psalms hein c'est livre pe bayebi na seul chapitre bayebaka na Isaiah parce que Isaiah pas un livre prophétique. This month bayebi kaka Isaiah 54:17 aucune arme forgée contre vous ne prospéra. That's all them bayebi. Now 53 loba il n'avait ni beauté à être estimé wana bayebi pozo concorder na masolo na bango Jean chapitre 3 wana. Mais yebisa bango batanga Isaiah nyonso batangela bino Ezekiel batangela bino Daniel nyonso batangela bino the book of Revelation bakusala yango te po revesele bango they're not gonna do that. Tala wana il faut ba pasteur Republicans ndesko balingaka ba livre prophétique. Holanda, oui. Les Republicans, ceux qui ont pasteur, azozo pensa parce que mon soko tangineti ba livre ba Daniel, tu es forcé ya ko ka ba livre msusu potanga, hein, pour bien comprendre le livre Daniel. Pour wana pensa d'études bibliques yango wana. Omone, these demon rights comme bana bomba commerçant. Et puis baza ba allié, il y a prince de ce monde, il y a bête de ce monde, hein. Sikoyo bino bate ya bino makambi ya bête de ce monde. Boite comme on peut s'appeler normalité. So un pasteur demon rat a de côté bino makamba livre Daniel les olo bela makamba bête de la terre hein? Pour bien comprendre hein? Mais bango moko bazana mulimo de la bête de la terre. Si ko bakote bino makamba de bête de la terre comment bakote yangota bakote yangote bino boyebi kaka apôtre Paul a dit Romains chapitre 1 wana makambo na bino. Ceux qui makambi ya Bethlehem kuna wana baibika ko il est né à Bethlehem na ndaka bibwelele basukeli wana. O Herode alingaka boma l'enfant basukeli wana na makambo ya crucifixion. O Judas akendaki ko trahir Yesu ki. Après wana bakoti na mateya ya Paul. Et bongo vos églises za bâties sur quoi? Kaka masolo ba Paul na ba Paul. Bino kuna botanga ka ba livre prophétique? Botanga ngo popozo mayele. Bino boza makambo kaka makambo Paul akomakiti. Ba Romains, ba Thessaloniciens, na ba apôtre na ye, wana nde ba livre na bino bateya kabino. Bosimo ka ba pet batay bino ta livre Esdra. Ye moko nan pasteur ay Esdra ezalaka wa pati ke teya bino ngo. Chilombo na lobi oza théâtre de chez nous. Mais ngai na ye ko epso ke fais ton choix et fais-le rapidement. Ne te trompe pas. Listen, Bill Clinton n'est pas allé na Kigali kokende kolela ba matanga batuana. Il était venu na sole purpose. Ya que soko za mayele au comprendre que là tu es vraiment na dernier avertissement na yo. That's exactly. Na bien ne passé zala ki 29e anniversaire. Ano elanda ki kuna 28 ans. Siko bando ki tate pona nini. Ya 30 ans da ye. Mais fraka ya pena ya 25 ans. Oyo yo aye. Posoko za muta mayele. Ba question de chance o ba pesa ki lorante. Nde loko basali yango wana. Engana zo biso chilombo. Soko continue ko banga bango. Ozo continue ko honorer bango. Les États-Unis azalaka camarade ya mutu te. Être ami avec les États-Unis ezalaka relation fétale. Toza pays branché sur capitalisme, soma solo ba émotion pamba wana eza masolo na biso te. Tozaka na ba relation ndengwana na batu te. Na ebite pwani bino ba demon rights boza bato ba fantasme kotenga maboy. Yo so mona biso en États-Unis tozalaka na ba tangalanga nation o eza ami na biso et puis tozaka sincère. Ba nation tozaka na bango bonne relation eza po kokuta na histoire ba lien à sang
comme Angleterre par exemple, comme Germany, malgré Germany peut te bundisa ka bango. Ce peut pas sakani to beba ni lisusu. Tolanda. Russe kutu ya Russe na ba Américain baza pe ka ba cousin. Omonde bazo salate e bongo ka yo mutu muindo. We don't roll like that. Nah. Ah, eza makambo capitalisme, eza relation d'intérêt. Hein? On peut manger, boire avec toi aujourd'hui. Ce qui lobby te représente plus mutu pasi que benefits. Le choix est très très clair. Non, tu n'es pas le seul option. Nakatia DRC wana. No. Gosh, man, because I'm a demon right to come to pass. Why you think by episode de ne pas tuer Mark Kabund? What do you think Mark Kabund by episode atasuki na mute kwete? What do you think that is, Chilombo? Come on, think. Think. Pourquoi kanisa que Mobutu a négligé Laurent et puis plus tard Laurent de beko utiliser ye? Why Mobutu abando kanga ton père ta sila nanaye? Think, Chilombo, think. Pwano sa makamlora mwana mukie boye. Kabund est là parce que Soko continue na buzobo zanango Chilombo, c'est Kabund qui sera le futur président du Zaïre et puis dans les next 5 years. Oyoki, gosh. Oh boy. Anyways. Conseil ya malamu pona yo. Rends tes accords là complètement. Embrasse le peuple. Peuple wana na yo na sima. Ba Américains na ba Rwanda ba osala na bango lokote. Bazo menacer na téléphone parce qu'ils ont accès à toi et puis parce qu'ils ont prêté bango oreille. Imagine ce qui relation baby nango. Hein? Bazana muto ko menacer pété. Et puis bakoya pe boite monde des otala o baye na guerre vis-à-vis. Maintenant, tant yo bebani kuna bongisa kasi konde kota ba Poutine na ba Corée du Nord kuna. Et puis na armée no wana o ba tente wana bazalaka wana. Tolanda, soit bongisa mbongo ya kufuta ba mercenaires en attendant. Pour ce que total kaka farde ke hey mboka wana ko zalese ke hit en attendant yo nettoyer farde no wana. Donc, bambongo yona bana mère no boyibaka. Hein? Tiango dans un compte, oyo ko futela nango ba mercenaires. Tokani, déploie les mercenaires. Corée du Nord, na ba chinois, amena ba chinois, russe, na Corée du Nord, na Cuba. Bien que bazana mauvais souvenir, ndenge Laurent s'est comporté face à Che Guevara. Comment est-ce que Che Guevara? Che Guevara. C'est ça? Well, whatever. Mutuana. I liked him. Mais babo maquillé. Too bad. Pas qu'il ne s'associe avec Demon Rat. Laurent. Mutaba tasala ba révolution na zaka vivant. Akeka ko s'associer na Demon Rat wana. Yepe babo meka même chose, hein? Ba panzi crâne. Just like that. Yep. Muammar Kadhafi était vivant. Tita mwake ko embrasser Barack Obama da Demon Rat. Mohamed Ali bake panza crâne. Man, Demon Rats na ko panza ba crâne abatu. Man, boy milu mabe. Boy malamu te abino ba Demon Rats oyo. Pwana bino still na bino ezaka ko panza ba crâne abatu. Man. Bato balingi kake ba cercle abatu ezala kaka ba cercle moko fermé. Babi bembe moko moyebota lango 2 fois ezate po crâne nyoso ba panzi. But Demon Rats boy mta mabe, Boko boma mutu te d'une manière kazata présentable pensa. Bino foka bo pansa ka bakran. Mutu na kata serke bazoko linga ba bande na ba lingi donc on a reconstruit la tête. La tête était presque coupée même. Malamute bwana milimu mabe boza bana malamute. Boza la ka bobo makata batu na élégance. Boningi ka pansa ba krani abatu. Bon, Chilombo poza mutu munene, okwa mutu munene Chilombo. Mais mutu no eleki a Laurent na dimension. Donc yebela. Yeba ndenge bino boninga ko boma batu. Ah, bino boninga ko panza bakrani ya batu. Encore yo sokobola mutu nyoso koboli kovo. Yo penza balwane ko zaka lokola Laurent, so kote na ba glissement.
lokola o bangamba pasteur na bino ya ba chrétien basala ka bato avec leur vaseline bale kotaka na ba kovo na bino na avec glissement crânial glissement crânial. Faut faire attention. Battez la crâne non. Battez la crâne non. Aux attentes ceux qui te protégé yo. Battez la crâne. Battez la crâne. Zala nangambu ya peuple. Po awa. Ma iso ke se baby. Chilombo. Na ebisio ke États-Unis, à part peut-être l'Angleterre, na fo Israël po ba investissant bongo na bango pe mingi awa. Yango to soutenaka bango. To landi tozalaka na biso na mentalité ya ba émotion pamba wana te yoza nango. Tu es comme un chrétien. Biso to fonctionnaka bongo te. Hein? Et puis tu deviens embêtant, tu commences à énerver le cerveau. Oui, tu commences à énerver le cerveau. Zala maele chilombo. Et là je te parle en tant que ta sœur. Ponangambu ya peuple. Et puis I hope que ta sécurité est bonne. Ekozala bonne ndenge nini ba imposa opena no mututi olala kana yola mukaka na ye sécurité ekozala bonne ndenge nini. Bongo karo Laurent aliaki pa enani aliaki pa kake pa mwana jendati. Oya pe mwana je bazala ka wapi? Aza mwana je baza mutu ya yangambu kuna sika bakaro utakati. Na ebite ou bien change de résidence, na ebite comment tu vas le faire, ou bien luquer la résidence mususu. Mais ko brusquer était lukaka ba raison kaka. Lobaka koma beko komo boy bozala bino sumbela ensemble. Comme ça yaza la place mususu ofandi place mususu. Poso kia wa changer kazaki contre ba parents na yo, ils ont trop d'accès puis otiki mwana je baza mutu na bango. Yo komi Samson bango ba ye dilala. Mais Samson kutunzamba pesa ka makasi aponaka yango pesa ka chance ya suka. Yibongo yo za Samson. Laurent ba pesa ka chance ya suka. Akenda kwa ntababe. Ponangambia peuple chilombo. Et puis le monde est changé. Monde est changé. Batu basi babaye na bango pe système politique wana pa kala ya ko impose ka ba président na ba Afrique wana même ba pays africain ba komi ko lamuka to sto lembi système wana ba colonie ya néocolonisation c'est un système to komi ko bundisa ekweya yo pe lamuka tika bandoto pamba pamboza nango wana. Change le côté chilombo, il n'est pas encore tard. Kende na côté à peuple. Yo kanga makam na zo ebisa yo. Kosa la ba jeta la. À ta Bible, si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Kosa la je yati kotak te chilombo, tu vas perdre avec ta vie. Et puis on plonger mboka na misère totale makila bato kotanga poto lukato sauver mboka wana. Nandenge ya mabe. Tolanda. Zala tana mwa mtema malamu. Réfléchis pour ce qui est à l'intérêt de la nation. Réfléchis. Réfléchis. Tu n'as pas qu'à répéter l'histoire de Laurent. Tu n'as pas à le répéter. Choisis bien. Tolanda, choisis bien. Nangambu ya bandeko na Chilombo, tu es safe. Tokani, nangambu ya peuple, tu es safe. Tolanda. Abanza, na lobi les essentiels. Et puis pendant que vous réfléchissez na makam na lobi, yango Chilombo, okoki kotinda batu te bakombole la bisota Kinshasa wana, si ofanda kana Kinshasa. Omona kasalite wana ti. Mama Denise, nyakero, mama abana. Yo po komi spécialiste kokunda bibembe lokola olive. Boyiba kambo pepe na mbongo bomoni saka epasi. Po akendaka koluka via à l'extérieur ceux qui mabe comme lié boye kokunda spécialité na bino ngwana te bongo ba human rights boza spécialiste kokunda bibembe boete abino na esprit de mort botambola ka loboko mokoti surtout na kano Denise beau père no azaka muta ba ville morte na ba ville morte te bongo yoko yela biso na kambo ba vivant oza peka lié na ba énergie ngo ba mort yo kuta double tranchant côté bo biologie na yo côté boye lien politique na lobby attaque moi si ozo mona ba salite wana za na Kinshasa te oko mobiliser ta ba jeune te bo kombata bo bongisa ta kaka ba voyage okenda kana mboka baningati omona ka ndenge ba ville na bango za propre te
Ça sert à quoi là taba periko bimaloko la première dame ville mboka no salité solo mabe. Boka sonité ou bien bino ba dimenu ratio ya Congo milimo boteka conscience kenda na fleuve Zaïre. Hein? Et je n'ai bino te. Au voyage pour que na mboka batu baso mono première dame un grand pays comme le Zaïre là, ville capitale, sale. À vous-même. Hein? Bamboka, il n'y a aucun pays parfait sur la terre. Mais baninga babomba kabosoto na bango. Basala ke ba aéroport na bango, ba kota ba présidence, ezala quand même propre. Hein? Comment capitale cause à la salle? Libanda stade Kamanyola salle. Hein? O ezali kambunini oyo. Bino ba dimen ratso oyo. Bo utana no wapi gupa ba senzi oyo. Hein? Tala. Yona mobile no bobongisa na villa Kinshasa na botiango ta propriété. C'est sale. Oh. Ouais kindokite oyo. La ville est sale. Elle est contre l'humanisme. D'ailleurs batu ya ONU faut ba condamner ville na Kinshasa ezali inhabitable. Ezali health hazard. Ezama B. Eko pesa batu ba maladie ba cancer de poumon. Yango ba congolais ba ko bela ba cancer de gauche droite eza ba salité na mipepa na mabe bazoko pe maka. Ville de Kinshasa ezali ko poser danger à la santé humaine. Bobongisa. Chilombwe tikana no milimo na ba voisin voyageur ba kendo ko salo ndenge basala ki biari manate. Fanda na Kinshasa bongisa mboka na yo. Yo moni bandeko na biso ba Sahel batambola lokola yo. Yo so bani bazilo kut bana besoin ta coller so caro. Te kaka na ba avion ndenge tambola kawanati. Basi basala ngo ils peuvent encore le répéter. Fanda na mboka na yo bongisa ville à Kinshasa. Et puis to encourage le peuple luka ba mercenaire to sila na bato une fois pour toutes changer nos côtés. Voilà, c'est comme ça. OK bandeko nangeza lenga mamuluba. I love you all.